ebele ba yebite utamokile kelama esali mami bu hebele olelo yebanite esali bambula hebele oyo motomo kwa yebite Mbote mingi na bino bandeko balandi ya vuva mu télévision etando ya bonsomi etando ya bwania etando ya bula musiba indo na pongi to sepeli lisusu ko zala liboso ya ba etando na bino mokolo mwa lelo na kati ya émission na biso isika wapi boyaka lisusu bongo kozwa mateya ya kuyeba manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko na biso baindo totondi bino botondi peto pesimino wa mbote penza ya mingi na bisika nyonso ye bozwami solo to simba babuku na bikomeli na biso na tina ya kokoma ete na manaka na biso mokolo mwa lelo tozali mokolo mwa konso ya libwa ebandeli ya bopemi na biso ya misato kaka na sanza ya motoba elekwa mibale mobu monkama na tuku misato na misato na kati ya manaka na biso baindo oyo ebalani bongo na manaka ya bapaya mokolo mwa lelo kati na manaka bapaya tozali bongo vendredi le 18 février 2022 bandeko balandi ya vuva mu télévision etando ya bonsomi ya bwana pe ya bola musiba indo na pongi bopesaka tango pe ngoma na bino na nzela émission iye kusunga bino penza bokoka bonko maîtriser manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko na biso baindo tokosukoka biso na bino wana te na tina topesi na kotalisaka bino manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko baindo kasi tokoyaka lisusu na tina ya kotombela bambotama elamu na babotami nyonso ya mokolo mwa lelo bisika nyonso bozali totombeli bino bambotama elamu bambutukulu ya mbote tika na kati na esengo nyonso tokende kotombela mbotama elamu epai ya nengwa ndangi lulengo walongo bango basila kobota mabongo mokolo mwa lelo wana mbasi ya CG ndangi CG na kati ya chorale centrale ya religion africaine elongo na nengwa lembi kati na sengo nyonso totombeli bino ya yaba mbotama elamu bambutukulu ya mbote toyebi ete na kati na bisengo sima na biso akobima na plateforme télévision ya lembe tozoyaka na ndako na tina ya kokabola penza bisengo yango elongo na bino kolia makemba na wangila pona kosepelisa mbasi na biso mokolo mwa lelo tika tozonga na ino kuna liso epai ya kumungala kotala bonzenga bwa bino pe totya baloyembo oyo tosepelaka bambotama ya mokolo na mokolo tosepela elongo na bino lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo Silvilina mbotama na yo lelo 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 Matono mingi bandeko balandi ya vom télévision bambotama elamu lelo mbotama na bino tebi ete bobotami na kati ya sengo nyonso tata mokila bakisila bino mikolo ebele na kati ya bomoi na bino pe lisusu bokosepela totombela bino bambotama elamu na vom télévision boyeba na kobenga biso na banimero ezali bongo affiché na 7 ans de vom télévision tolobaka ntango nyonso ete avant 48 heures manaka na bino esengi ekomela biso tokoyamba yango pe tokotombela na bino penza bambotama elamu bo momesa tokosalaka pona bandeko nyonso lisusu bambotama elamu bambutukulu ya mbote tika tozonga lisusu kuna epai ya nkumungala kotala nini oyo balengeli biso lokola video jour mokolo mwa lelo sika wapi tozwaka moko ya liteya Tokutani bisonabi nasima élément autour. Est-ce que vous nous expliquez en quelque sorte pourquoi vous voulez enlever le franc CFA? On veut, c'est pas seulement le franc CFA, c'est les bases militaires, c'est pas seulement le franc CFA, c'est les entreprises totales, c'est pas seulement le franc CFA, c'est la France-Afrique en général. On veut enlever tout ça parce que, madame, je pense que vous qui me posez la question, vous pensez comme moi que nous sommes des humains à part entière. Cheikh Anta a même prouvé qu'on était plus humain, par plus humain, ce n'est pas un acte de racisme, mais par plus humain, je vais dire, premier dans l'humanité. On est les premiers.
En tout, si c'était une classe, j'allais dire qu'on a pris la première place. On a inventé la science des mathématiques, on a inventé l'écriture, on a inventé de par les hiéroglyphes, on a inventé la philosophie, on a inventé les pyramides, on a inventé la société. On a inventé tout ce dont l'homme avait besoin pour évoluer. Et actuellement, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas les ressources, ces ressources qui viennent pourtant de Dieu, les ressources minières dont ils ont besoin pour s'évoluer, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent nous retirer ce qui nous revient de droit, ce qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas continuer à accepter d'être colonisé. Nos ancêtres n'avaient pas le droit à la parole. Moi aujourd'hui, je peux me mettre devant 1000 personnes et dire ce que je pense. Nos ancêtres avaient le droit de se taire et de travailler dans les plantations. Si aujourd'hui, on dit que Kocc Barma n'est pas un philosophe, alors que celui qu'on dit être le père de la philosophie n'a jamais rien écrit, c'est des questions que la jeunesse d'aujourd'hui doit régler. Si aujourd'hui on traite l'Afrique de barbare, alors que ni Hitler ni Napoléon n'est africain, c'est des questions que nous, la jeunesse d'aujourd'hui, on a le devoir de régler. Raison pour laquelle on ne peut pas rester chez nous, on ne peut pas rester à manger et à boire comme ils le veulent, nègre, ventre plein, nègre content, non. Libération accomplie, nègre d'aujourd'hui content. Si vous avez un message à passer aux Africains en général et Sénégalais en particulier, ce serait quoi? Ce serait d'abord de leur dire qu'ils ne sont pas en train de trahir leur mission et ça se voit. De leur dire qu'on sent jusqu'ici les vibrations de Bamako, les vibrations du Congo, les vibrations de Brazzaville. Oui, on les sent jusqu'ici. De leur dire que cette terre-mère-là, pour laquelle ils se battent, en vaut la peine. Parce que cette terre-mère-là nous a donné là où habiter. Cette terre-mère-là ne nous a pas seulement donné le droit à la vie, mais a donné à toute l'humanité ce droit-là d'exister. Nous sommes contents de ces gens-là. À ceux qui pensent que des manifestations ont échoué parce qu'ils sont 20 ou 30 personnes, nous on en a réuni près de 300 un peu partout dans le monde. 300 un peu partout dans le monde, ça fait des millions d'Africains qui se lèvent pour dire non, qui se lèvent pour dire ça suffit, qui se lèvent pour dire à bas l'impérialisme. Et ce n'est pas seulement des dires comme je le dis. Ce n'est pas une révolte qui se prépare, madame, non. C'est une révolution à grande échelle qui se prépare. Et on a les armes pour mettre fin à cette France-Afrique qu'on est en train d'exploiter. Me tuer moi ou tuer le président de l'ONG, Kémy Séba, ne changera rien. Parce qu'on a créé une jeunesse, vous avez vu ici des gens de tout âge, qui vont et qui sont en train de relever ce défi, qui est la libération de notre peuple. Ndeynogué Babel Sos. Merci. Bande Kobalandi ya vamu télévision et kamusa biso te pamba te tango nyonso eloba makapeto yebi ete loposo pembe ba dépendaka na mabele ya Félix epai ya baindo lelo o soki tolobi biso to kata cordon wana boyokani wana ya biso na bango boye ba ete ba mboka na bango ekozonga sima bakoza na moyen ya ko vivre lisusu te nzokande biso epai na biso baindo mabele etonda kita koleka mokili mobimba tango nyonso tosingaka na bakonzi na biso bakonzami tosalela ozali ba propre effort na biso et noto compter pa ina bango pour pas bango bayaka na bango nde koyiba ya biso bosili kolanda ndeko na biso mwasi lolenga tandeli bango bosolo na kati na kobanga te yango wana nde molimo esengi biso pe tozala na yango na tango nyonso tokomona mabe liboso na biso to dénoncer to loba yango po ete tango na biso ya kotelema ya lubiko ya ntombwa na mabele ya Filika ekoki nyonso wana evani na kati ya matene esongi nzila mfumu kusunki ya muzala pana na ngola tango nyonso bakoteaka bakolimbolaka bakolobaka na biso yango tolobaka tozo matene na bango to tiango na centre bomoi na biso ekokumba mbongwana na biteni nyonso soki tokobwaka yango ekozala pasi pe mawa tika tozongisa lisusu matondo mingi na bango mene nsongi ya nzela mfumu kusuki ya muzala mpana na ngola mokobi misala ya mfumu kimbangu elongo na banengo akelaki obanga nguzi ya mfumu kimbangu ponini te na balandi nyonso ya vamu télévision na tango pengonga oyo bomeseni kopesa biso na tando ya bonsomi ya bwana pe ya bola musiba indo na pongi bosepelaki na biso kokomela bio na bonzenga nyonso liboso ya betando tozongisa matondo na équipe technique mobimba ya vamu télévision bakosungaka biso poto komela bino kitoko liboso ya banda kuna bino tosongamaki na tata mbala manchadila kuna na sima ya kamera elongo na tata ntumba ponini te neteni ya montage lakini nkumungala 9 lumière totondi botondi na bino kimi ya mfumu kimbangu okati ya mabota na bino biso na bino tokutana lisusu na mokolo na biso ya nkenge mwalobi botikala mala
ebele ba yebite utamokile kelama isali mami bu hebele olelo ye banite isali bambula hebele oyo moto mokwa yebite